est un fou, il 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 est un fou, Ma réponse était 1, 2, 3, 4. Quand fou est Antonio Kobankulo, le Ziblanzila et le Ziblan PV. Quand fou est Antonio Kobankulo, Bon, le Ziblanzila et le Ziblan PV. Bon, Antonio Kobankulo. Le Ziblanzila et le Ziblan PV. Mon ngina mwana no Bankulu matondo kwa ino Bankulu. 1000 kiento ou 1500 kiento et comme 100 000 na kosala yango. Toute la solution te mais quand c'est fidèle na kanzila yango fumu kimalo ba été après 100 ans nanga bon mona ki ba église ko bimé belé na ba faux prophète na ba faux pasteur. Alors ba yango était avant akufa. Tout le conseil que vous voyez là, so muta kufa te ba katanga musa unzambe ba koko a retirer un pouvoir organiser yango. Et ça ba conseil oyo ba célébrer diable, c'est pas ba bon conseil. Woko Simba vous avez une idée. Ici, tu as un long veni, yaouyai. Pesa n'importe quel bioza nango, na ça la banderole de multiplication. Et j'en ai pris de bravo, je l'ai ramené oyo, oyo. Zambia tout le monde Zambia peut vendre long 3600 fois mètre. 3600 fois mètre. Pourquoi mettre de là 3600 fois mètre? Parce qu'il y a dépassé tous les niveaux spirituels. Pour ma camonne, ça la nazo initiation nango te qui va initier ngai, nazo une adoption. Quand on englobe toute manière incurable, signifie que maladie non soit et pas monter spirituellement ou physiquement. Dans on makoki au stage parce que soit comme kotanga, muso on makoki otanga yango te. Ba épilepsie, maso, rhumatisme, MPC, mutabota kate. Exemple ba maladie et incurable ba prostate. Pouvoir traditionnel na biso ya bayindo, eleki tous les pouvoirs na kati ya monde entier. Matondo. Ndoki andoenga. Ndoki azoba oyo asalisa ba doute mais a neutraliser famille mais ndoki andwenga ndoki la sagesse et la connaissance a transmettre message na bandeko pe bandeko ba ko za solution matondo nga na pouvoir oyo ete batikela nga ya bisimbi bya maza signifie na evra souvent na bisimbi ya mai signifie ba bilima ya mai ne bango batu basalela kanga matondo mai il ya o wana kunezali isika oyo nga déjà sina evra ka parce que nga pe na za pouvoir on a reçoit pouvoir oyo ezali ya mai. Donc, il y a des nyonso awa bazoko œuvrer partout dans le monde entier ou en Angola, nazo déjà communication na bango. C'est na kati ya Congo Brazzaville, nazalaka ete na mboka o babengi na kombo ya CBT. Bande ko nyonso ba biango na point noir na site de Brazzaville, CBT za mboka ni. Naza moko o ya ba ntumwa longo o bazo makoki otikela pouvoir liboso ya mama na biso parce que na grâce à biso ba yindo, tona makoki kozwa adaptation des pouvoirs liboso ba ancêtre na yo. Minoko nyonso, mingongo nyonso, mabota nyonso, pe bikolo nyonso. Dans la limite te na pouvoir organiser yango parce que en Angola ma ezali. So que na Brazza ma ezali, so que na Congo ki ma ezali. Alors c'est là au sens mon quelconque. Tam so sala gagner dangereuse, tam so asala vaudou, tam so asala maikari. Menga awa secte on asala ka ou initiative spirituelle on azali yango na yekola yango te. Naza makoki ya nazo adoptation. Signifie ba mbieka nga na Congo. Combien que ça adoption spirituelle on est na yebo angola bazala ko sepela ba onyo so bazala ba difficulté o bazula ka solution te ba ke mo pesi solution aye pa ina bango mo pesi makambo pe aye pa ina bango partout dans le monde entier matondo maître Adela mais vraiment peut qu'on peut savoir sur signification ya mutu oyo adopté na mutu oyo ba lakisi différence ni na ngozana na pratique nango ba reconnaître rando kina misala mabe azali ko sala kati ya mokili comme nini misala mabe ezali ete mutu alingite yo o développer touti esika mo futa sala émission bande kona baboye o tourner sikona andoki inconscient asa ndoki na yo o alingite yo o avancer bondoki za bon ce n'est pas dire que ndoki za mutu yo akoli ya mutu non ce n'est pas ça mais mutu alinga avantage na yo mais to tourner sika o touti so to tourner parce que bondoki za na kati na travail x moins 3 stades de martyr bato na bi milliers wana stade na bi comment ni na kata stade wana batola ba docteur o batedaka uniquement na mosoni mais azana kati ya retraiter mutu na molimo te ce que biso oyo nga bona traiter mutu spirituellement et physiquement différence dans eza isika wana il y a beaucoup de passés ba ope basimba kisi mais ba bomba mi esimbité c'est ça que vous voyez que des évaluations au lieu que nzambe a dévoilé bango mais bango mo bazomi dévoiler que je suis un homme spirituel zando kyo ya butu nazo mystère on a sala ka bona moi na butu nazo na moi te. Parce qu'on a différents bateaux qui ont yekola yango.
comprends pas mécanique mais alors un génie non un grand génie oh ça que musala balakisa ngo te pas personne connaissance na butu mu pepo ezalete na baba faut 500 na katiawa Zambia bankulu monongi na mwaneno mbola kinzenza ngena kansi alufuisa nsoniko luzibilatie yenu zibilanlongo ngetulomba ko eno bankulu bameka lufuisa nsoniko toma église catholique sainte rite babenirani bapeka ka mentionete soki na kota ba islam bapota sibi so biso na kota bankulu to sala ka biloko o eza kati nzoto na yo ya ko to sala pona ba ancêtre bazo makoki osunga yo zibilanzila ngempange menza ntuma monongi na mwaneno kan fusa nsoniko mpana nzila longo itilomba kwa yeno itilomba multiplication ya mbongo kasi yeno nosongela nzila inosongela nkembo nzambe ntuma nzambe mpeva longo kan fusa nsoniko yeyo makana zana capacité sur la voyage physique et spirituel voyage physique na sala ki na yo aider ndeko na Belgique na sali pe libana na Belgique parce que na bali belge ye vraiment ratarate Zaka côté en Kodia. Côté en Kodia vraiment kuna vraiment je pense bien que au koya nango na ningi na yo ya musala ningo yebeli mais na fongolika un certain branche na côté ya portefeuille du bonheur parce que bele ba ka portefeuille magique ezalaka angiza ya vomenga c'est beaucoup lomba ziyeba ke bakosengo makila ndeko ko kene bikenda kenda te il y a un endroit où on a tambulé sika oyo batu ba pesa de solution te nangi ko neutraliser ko passer message pour ba ne ko ba solution na sa mission au fumungimba ngwasala mais montre on a comme son code on chambano on a comme son code na yo et comme ko produire il fina ko tsango bilima et comme ko produire yo ba ko tsango bilima ndenge ko tsango bilima za ete na ba prière on na ko sala na sengi na ba koko ba menir eloko yo nyonso ozana bosenga asa multiplication ya mbongo aux encoutwa zola nena laxibino awa mbo kilomètre de là zole salama magi pv wiza mukinkulu bankulu bagusadisa babaka mama monso wena mantsato mama magi pv kama kala mu grigi gouvernement zole baka solution wikila ko bankulu se bagusadisa matondo premier inconvénient encore des alignes tant yo recevoir un code na kata ya famille na bino ozin code ya mais oyosunga libota te ozin kodia o sunga ba oyo bazana entourage na yote parce que biso na poto to baka ete so zana eloko yo et produire au financement outil na milimo faut sunga même na ba sans abri ko sunga ba sans abri signifie que au sali ba oferina oui pour la raison ça prospérer na ba ancêtre tout le monde m'a bomé belé ba kati ya braza ba osela makamwana dans le ete pour développer ngo mbingi ezali passe parce que bande ko na biso bako ba we bateke nzani o ba rola na menganya rola kusema nzela o ete bankulu basalanga mama moso wena mauntato kabalo manga menga ko menga kamatenga ko mudikana ko oui c'est réel il avait fait la célébration de Bafomé il est capé en Afrique du Sud ba célébration à diable c'est pas des concerts que des méga concerts au bazo beta on a célébré sa peuple mais bazo célébrer diable binos inconscient bozo ko yeba yangote j'ai fait déjà 3 jours en Angola donc on a fraîchement na kati Angola c'est la toute première fois ils ont ba liboso na Angola pe émission de bosso yango na osala na ozo maloba ya Weranson oh Mike au commune à haut niveau au côté na rien ba mikolo au côté na cour de grand cour de grand kasi ye moko concert na bete maison mère ba te belé ba kufa cour de grand c'est que to c'est pas na monde tout recevoir bato moi donc angolais ko ningana mabala bato ko zonga bato bazana ba fond de commerce te nzambe ba ko ko sunga bango parce que ngana ndimila ba ancêtre na ngai ndenge pe na ndimila bango ya on a transmettre un message de bosso ba de ko banso ba na biso ba o nyonso bazana ba circonstances et la maladie incurable o et dérangera bino bando bana ko tambola zo solution te Zayavo, monengena vava, montuena die la dia fuku, mais quand c'est la dia mouini. C'est ça.